l'importance ya mai. Ok. L'importance ya mai parce que mai donc ils avaient mai otangi eloko moko olobi mai ya sucre oyo ezalaka mutu mai epuis atie sucre ekomi mai ya sucre. Importance nango mpe na vie ya mutu eza vraiment important. Omelaka mai ebele. Premièrement mai esungaka biso na santé. Deuxièmement esungaka barein. Troisièmement mai donc eleka kodégage biloko na sa toujours majesté le roi Kane Lobaba, majesté partout et ce qu'il y a besoin de parler à lelo oyo eza lisusu ya kobeba parce que nde tolobaka ka santé n'a pas de prix. Lelo oyo toyambi mama na biso Sarah tozane awa na plateau na biso. L'autre fois ayaka aexplikaka biso oyo ezaka concernant ba problème ba malewa ndenge nini propriété ya malewa et ba mama baza na manque ya propriété oyo concernant bato balambaka biloko ya malewa et puis comment conserver yango bien de sorte que santé ya bato ezala toujours nde kaka ezalaka wana lolenge oyo esengeli toujours to s'abonner majesté le roi toujours Kane na lobaka tozala mama na biso Sarah awa na plateau yango lelo oyo nayebi te oyo abombeli bana Congo oyo alobaki lelo aboyebisa biso ya sika même nga moko le roi majesté toujours Kane lobaka abombeli ngai. Bonjour ma Sarah. Oui, bonjour. Toujours eloko toye nango eza l'importance ya mai. Ok. L'importance ya mai parce que mai donc eza vie, mai eza bongo. Ok. Donc eza mingi banégligeaka vraiment bakomela mai. En plus na hôpital barekomanda biso yango mais tosalaka mwa oubli wana ya kobosana komela mai. Je peux dire que moi avant on a lié en tout cas la mai. Avant c'était comme ça. Donc c'était ma grand-mère dans le salon yo ça pas nyoka parce que nyoka la mai en fait. Donc c'était comme ça mais j'ai compris na plateau na biso l'autre fois oyaka o expliquer na bana Congo ndenge nini santé n'a pas de prix aux concernés par maman ou par biloko malewa comment babande ko lambela biso biloko oyo et là et puis l'oyo va chauffer yango mais le loko to éviter et loko sikani ni oyo obombeli bana Congo. Merci. Ok, merci beaucoup pour ça. Mais j'ai compris que depuis nga na comment vous allez exercer sur la komina mai ata donc na kasi na ngo la mfungwama. Ok. Donc il contribue à un plus la santé et contribue à embellir. Donc l'eau c'est la vie. Bolane bino moko oyo tolobi concernant likamuya kumela mai. Na ba parler place tozwami bino moko boyebi ndenge tozalaka soki mutu allié abosene komela mai naza pressé à mélanger. Soki mutu allié abosene komela mai mais aza pressé à mususu ya komela bière. Mais ok eloko zo contribuer makasi na santé na biso d'abord premièrement quantité oyo nini tomelaka mai. Maman Sarah na ba détail na biso oyo lelo olobi ko expliquer bana Congo ndenge nini importance ya santé na bango pour que bazala bien il faut bamela mai. Eloko nini oyo ezali ke eboyi ko garder santé ya mutu so bazomela mai te. Ok, merci beaucoup. Alors, premièrement, quand on a qui bien été, à l'hôpital, il a recommandé, oui, madame, s'il vous plaît, il faut mettre la maille et bébé. Premièrement, maille, ils sont à la santé. Deuxièmement, ils sont à la rein. Troisièmement, maille, donc il est là pour dégager l'eau que ça a été bon, donc il y a une maladie là par urine, donc il a ça la petite personne, tout ça. Et troisième de choses, ils ont contribué à la santé. Vous allez remarquer que non, moi, je suis à Botami, parce que en fait, moi, il y aura le sucre. Donc, moi, le sucre, on a permettre en moi ce qui m'a dit les autres bimatés. Moi, on a utilisé ma pour appeler ça KJ. Excusez-moi, et le moment où le est important, c'est que, ils ont recommandé la médecin à propos de maï. Dans mon temps, il y a maï à sucre. Où ils ont fait mutu maï et puis à sucre comme maï à sucre. Importance dans nos pays dans la vie à mutu, et ça vraiment important. Oui, ça a l'importance. Bon, le lendemain, parce que tout le monde a mutu à sucre, mais il n'a pas au sucre. Et ils ont mis la main à sucre. Bon, depuis le lendemain, l'importance dans nos pays, ça a vraiment la vie à mutu et qui est gardée de santé. Voilà. Mais ce qui est important, c'est lié parce que je ne peux pas dire que Makampo a fait caté. Il faut que Makampo a fait. Donc en fait, ceux qui m'ont dit que ça a été fatigué,
nazwaka mai na ngai nazwi mai na ngai natie la verre nazwi sucre natie eyokani wana munameli epesaka force en tout cas vraiment epesaka nga makasi oyo naza ya kolimba et vous allez remarquer mama soko aboti so mabele ezobima te comme je disais avant po bapesa mwana jus bapesa mwana jus bapesa mwana toujours mai batie mwa sucre bapesi mwana parce que eza bien pour la santé ya bébé po abotami lelo eza bien pour la santé ya mokolo osanti bafatigue osali mais lelo ekoma to moto abasima ya sucre basekile pourquoi koseka yango kongo na biso ndenge obi ezalaka eza important bana kongo place bozwami bozolanda c'est que biso tonegligeaka mai ya sucre olobaki okopesa biso 3 détails ya makasi awa lelo mai ya komela ya mai et puis mai ya sucre na mai moko kosa mai ya mungwa ndenge olobaki alors nalingi nayeba sikoyo détail mpona ya mai ya sucre ndenge tonegligeaka yango okoki mutu akoki kobanda komela yango na période nini et puis na temps nini wana mai ya sucre ok mai ya sucre je vais dire eza na période te moi je le fais soki nazaki naza ya kolemba na mutu keno tona lelo je me sens un peu fatigué tout ça d'abord c'est mai ya sucre na nga na nini lamwa ngepesaka makasi donc eza na période te ya komela mai ya sucre opa oleki osoka baji oyo topesa biso bamaladi baji wana baomisa baomélange bacolorant tout ça mpona nga asomeke na baolisi mai ya sucre na nga na meli oleki namela baji wana oyo ezopesanga bamaladi et maman soki akuti kobota soki mabele keno eza en forme te ezobima bien te nga na opesa conseil bamisa bana mai ya sucre oleki batie miliki avant pe mwana botami bamilisa oleki bamilisa mabini miliki wana batia mai ya sucre bamilisa en tout cas bango majesté de wakande majesté de bapale esika tozwami bosabone massivement oyo tozoloba lelo eza important santé d'abord oyo balobi santé n'a pas de prix c'est que maman na biso Sarah alobi lelo oyo akolakisa biso lolenge nini utiliser mai ya sucre na bapale et puis ndenge nini et puis bamai oyo tobi mai ya mungwa donc alobaki opesa biso badétail clé oyo eza vraiment mutu lolenge nini akoki kovivre na biloko wana ensemble. Maman Sarah olobi santé n'a pas de prix en fait nde boexplike biso santé n'a pas de prix bana kongo mingi bakomprena ngo te me balobaka kaka terme ok tolingi toyeba sikoyo nde tolobaka santé n'a pas de prix wana na selon bino bato boyebi koleka biso quand même côté santé nayebi te bokoki kopesa mo badétail il faut. Ok, quand on dit la santé n'a pas de prix, premièrement, soki kende yo na koyi malade. Ok. Donc mbongo ata bamiselinga nombre de billets et somba santé na ngati. Wow. Donc osomba ngati le compte de maladie. Okay. Vous allez remarquer que mon consultant va même pas quand un bon mais auto somba liwate. C'est ça qu'on dit la santé n'a pas de prix. Okay. Donc pour santé la vie là toujours en forme et toujours bien donc pour les plus les appropriés. Okay. Pour tomber la maille mingi. Le deuxième maille que vous utilisez pour tomber la wana. Est-ce que tous conservant ou bien? Est-ce que vous avez la propre puisque tous autres tenir maille biso? Parce que nous sommes que non la maille je remarque que non sommes mais la pas de douleur ne va pas contre tout ça. Est-ce que moi le maille là vraiment propre? Bon, na quand tu vas le battre Masara. Si ko ba o ba vivre mingi na ba village wana. Basala ba difficulté pe ya ba mai. Omona ba mai ba forage ezali, ba mai o pe ya ba rivière wana. Omona mutaki otoka yango pe ba komi ko nganda. Mais que pour la santé na ba on mais ça difficile ba wana pour bela. Donc il y a ba est-ce que santé et joue un rôle ni na ba ndenge wana ya lolinga ya boke. OK. Na bato basana ba intérieur na mboka. Je vois déjà na kenda na mboka moko kasangulu eza double na biso awa. Na ina kasangulu na mona donc il y a des sources hein. Il y a des sources va prévenir un beau bien là baby kendo. Donc ça l'aventure est la source parce que mais comment on va m'appeler la carte sur la oui, on m'appeler mais la carte sur la le meilleure chose à faire c'est quoi tant bazuma yoana na mona ba msu la crise na boka azuma ya kwa hivi kendo mai ko yo suma ipota mai ko papa zo mera bala bazo mera donc pour papa zo makasi loko kibuka pour ya maladi te ko to teni mai yoana bien ba bozo mai yoana batsango na casserole na bango ba tokisi tant bon ça va c'est pas filtrer en gros parce que ba tira ba bito ba bombi. Tu vas remarquer que non, on va payer la prise à la main passe. Ok. Oui. Pendant que RC qui veut le TV de l'eau, pour sentir, maman la biso Sarah ndeka balobaka, à part de la santé na biso na Congo to ba de sorte que tous ala toujours fort, toujours calme sengaka. Bon, na ngina ba maman Sarah poto comme presque vers la fin de l'émission na biso.
est-ce que on a battu aussi pour utiliser mai ya Mungu rôle ya mai ya Mungu eza nini soki mutu azobela voilà rôle ya Mungu ya mai ya Mungu eza que tu peux sentir au cas de passe. OK. Pas qu'on passe tout ça. OK. Il me conseille, ils ont ni baï bien au paysan, ni baï pas à maya, bien sûr, quand il est sur la magasse, mais maya mungwa, ils ont conseillé on a zone paysan là bas maman, papa et pas d'économie sauvagène, tout ça. Donc maya c'est très important. Il doit y avoir un rôle mais important. Sauf que il nous passe comme il conseille, ils ont que non conseil la personne qui nous passe c'est pas malaise tout ça, balou ça maya mungwa, mais la justice. Pour eux normal, non sort vous allez bien. TRC Kibolelo TV, toujours Majesté des Rois. Donc, comme il y a la fin, il y a émission de Bisso Santé qui n'a pas de prix. Maman Sarah, n'a invité. Patrousso à la Gabon, c'est vraiment important à la Gabon. Pour la détail, pas pour ça, la neni pour atteindre facile. Ok, pour prendre pour nous faire des détails, pour faire des sources. Ok. Puis nous avons musique à dire, nous avons juste l'entrée maillot. Ok. Donc, avenue 3e République. Donc, nous avons un complexe océanique. On est là donc pour qui n'a pas la émission, qui n'a pas l'information. Donc, combien de monde a fait la boca, il y a des sources. Pour y avoir une information, ce qui pour dans l'espace océanique. Ok. TRC Kibolelo TV, toujours Majesté le Roi. N'invitez deux personnes qui ont regroupé sa beauté, à Katiouye, à vous. Ok, merci beaucoup. Premièrement, on a fait beauté dans ma collègue Nyon sur Océanie, il y a Comtesse Océanie. Ma beauté dans Bango, et on a fait beauté aussi dans l'émission Oyo à et maman non. Les États-Unis aussi, on a fait beauté et Maginette Sephora. Les aussi de ma part et aussi à Black. Ok, toujours le roi Majesté Kane Torobaka. Bouti Kolanda, badete za makasi mais ngonga neza moki. C'est que akopesa bino biloko oyo tozozela wana. Oyo tonégligaka tozosala toujours naturel. Mutu abelaka jus, tika komela jus salama ino asike mela osentir ndenge mosusu. Mutu abelaka mai, zwa mai mela biso na bavillage. Tokozala te tomela toujours mai na biso ya mabanga po ete santé na biso eza malamu. Avo.